Kabisa wapi msogofu mwili. Pardon? J'étais déjà mort. Kasenzambe a sali grâce. Naibite pour aller grâce à Mola Monini. Indi Kenaza comme Ekino Tangwa Lelo. Ma belle vie Candy, s'il vous plaît. Naibite maman Olive Lembe Kabila Ayoka Kayo. Et maman Olive. Ngai mwana na Cheko. En 2019, au partage qui n'a pas bonne fête. Et si moi qui n'ai pas tant au papa n'a pas fait en 2019, on a lieu payer pour nous. Maman, je suis à l'état. Na bazwa kotala ngai ko regarder pe message ndeko tsaka Congo osala ka émission na banani si ma intérêt kuna ezalaka nini po kaya Cheko tala ya mote depuis na bengaka yo ndeko tsaka Congo na yebi soki ba embouteillage ya tsango to nini empêchaka bino boya ko oya pe o tie micro na yo pona lancer message na exagérer te. Donc comment vivre na imagination? Et pourtant tu as quelque chose aux osenga qui aucun hôpital. Ba médecin batala yo. Tu peux être allergique na mafuta. Tu peux être allergique na biloko kolia. Donc je vais repêcher ngai na 3% et demi à makila. 3 bande ko bol. Tout le Bélagnon avec Nadia GB. Bonjour à tous ceux qui me connaissent. S'il vous plaît, continuez de vous abonner massivement sur Edoxy TV News. Vous ne serez jamais déçus. Je vous ai toujours dit, si vous voulez vraiment être informé et que vous avez besoin de l'actualité, il suffit seulement d'aller sur YouTube, vous cliquez Edoxy TV News, vous verrez la chaîne est là. Cette émission, Tout le Bélagnon avec Nadia GB, elle est là. Likez l'émission, partagez, commentez, c'est très important. Beauté, bonjour à J. Tes codes secrets, ma gros bisous à toi, beauté, bonjour à les colonel Guabindi, mon papa, que Dieu te guérisse, papa, je t'aime beaucoup, beauté, bonjour à maman, Yvetea et à ma gros bisous à toi, de père et de mère Alice Guabindi, joyeux anniversaire d'avance, Mina Kupenda, Sana Yaya. Alors, nous voulons un peu analyser sur quelque chose. Vous êtes sans doute de connaître que dans le monde théâtral, Tobungisi, Moko, Yamounene, Yambo Kanabiso, l'artiste et comédien Cheko, biso tout oyebi asala banzonzi gebele Cheko azali ko jouer pa ya Marie-Hélène de kuna toyebela ki alors un moment asala ki pe groupe naye alors Cheko atikaki biso depuis hier molimo naye ekendaki pa Kolonzambe mais batosi bimi ebele bino boyebi na Congo soki motakufi ne makambo ebimaka makambo ebimi ebele. Voilà pourquoi nous allons chercher un JK de la presse balobi Judith Kalanga maman abanebele moi c'est amandefo. C'est comme ça qu'elle a kobenga e to me kapte ko beta di solo pour monter mabe niveau comme na Kinshasa to me kelango kombo. On se les rois, gros bisous à toi. Judith, bonjour. Bonjour Nadia, moi je suis Mela dictionnaire à l'opéra na Katsanguna. Bonjour na babone na biso nyonso, bonjour na ba obalinga biso ba ona benga ka ba vrai. Ba étoile na Jika télévision, ba étoile ya Edoxy TV News. Bonjour na ba vrai nanga, ba molodo ina ba manzaka nyonso na biso bonjour.
Voilà, merci beaucoup. Vous allez comprendre que Jika Aza Boss et chaîne Naye. Cette émission est que quand on a Jika TV News, on a pesi baboni news surtout il y a Jika TV News bambote avec Rabino Betoile Naye vous aura tellement gentil. Jika li Rabino mingi parce que asa la Rabino on sala ya kitoko soki Jika fanti mon plateau c'est que maman longue ezali miliki de la presse bambote nayo pour na mona ki otala kinga déjà au kanisaki na bosanio Jika actualité ezali l'artiste Tcheko est parti, mais l'icolo matanga ya Tcheko. Avant tout, on a un dossier à matanga ya Tcheko pour tomber à l'issue des confesseurs d'Abissomoko Vanessa, éléphant de la presse, Azana malade déjà que malaria au grippe net tombé la non Vanessa Azana malade spirituelle c'est Massou PC et ceux qui n'y pas comme on a belé PC malade wana tout autour et autres tournées à motema mabe Jika motema mabe et comme na Congo. J'aimerais te poser une question. Est-ce que formule au Satan à kanama motema mabe ou basaila motema mabe bazo na Congo to e utaka kuna bangam na. Merci beaucoup. Formule Satan a salé la motema mabe et salima na Congo te salima na Afrique. Afrique Mobimba, c'est tout Afrique noire. Afrique centrale, Mobimba et Salima na matière ya mutema mabe. C'est pour cela que on a toza musika na o bien ami développement. Toza musika na o bien ami bomoko. Toi musika na o bien ami bolingo. Jamais même le président, il peut être aujourd'hui opposant. Je vais vous faire ceci. Toi tu es là, tu es Ngivi. Nenge balobaka na Swahili muyibi. Ou comme muishi. Toi tu es là, tu es Ngivi. Moi quand je vais venir, je vais vous faire ça. Et quand le monsieur sera là, il était opposant. Quand il serait maintenant les majorités présidentielles, quand il est là, tout est changé. Il sera pire, plus que même l'autre. Ouais. Cela veut dire que Afrique, ils ont pourri, ils ont nature. Ils ont bali bisabiso. Pourquoi ça la biso pour ce monde? Afrique, ils ont pourri, ils ont nani, ils ont nationalité on zamba pesa kibiso to yebaka tout ça la ndenge nini ceux qui nzamba pesa kibiso opportunité à changer. Moi personnellement on ngana changer au niveau to comme mona motema mabe et comme pesa pasi na mawa Jika kala tant aux eko pola ezaki moni na quartier papa moko kana mbongi belé moni portail na ngo afungola raté ba koma chemecha ceux qui papa wana akufi o ka balobi akufi na poison kala poison ça ikaso za na mbongi belé. Père son âme, mon oncle paternel, a Koufa na poison. Il avait beaucoup d'argent. Azaki na ba bateau, Azaki na ba canot rapide, a Koufa na poison. Mais les lots comme on a namouto, Azaka na basket mon corps. Artiste et comédien, ok, bâti lié poison, na kaya ne konabiso Tcheko. Tu peux dire quoi par rapport à ça? Merci beaucoup Nadia. Nous la première question posée à Kinga pour Vanessa, éléphant de la presse. Nalingina Kabolango on a deux étapes. Ok. Merci beaucoup. Pourquoi Nalingina Kabolango on a deux étapes? Étape ya liboso ezanini Nadia. To komi ko vivre na malade disposition. To komi ko supposer. Donc nena zabo c'est que au moins nous sapio. So remarqué, j'avais un problème. Donc d'office na supposé que bataka kinga. Voilà. On comprend? Et le konyama moko ya mabe ko tambolo, je te donne exemple de ma propre fille, moi nanga libiyami balé. Yaya, soki nazalaki et puis wana nazana ajo nazana ngote. Nazana nu elenge parce que moi nanga mi balé na botie na 25 ans. Yaya, moi na akota kinzoto mobimbe polaki. Tout le monde a dit que non, bato bazaka dans le pang baby c'est lio moi ngana kola na idée wana te na yebite ke bato baby sanaka na yebi loko moko te jusqu'à ce que toke consulter médecin totambola ki presque na hôpital ebele bazwa ki solution te médecin moko m'a dit non ce n'est pas tout ce que les gens sont en train de dire sauf que ton enfant a botamaki na maladie moko na bosani kombo nango. Elle a acheté tel médicament, malgré ça qui cher. À l'époque, je me souviens, ça qui n'a beau tour, na deuxième niveau. Elle a na pharmacie à coréen. Elle a acheté là-bas. Na poudre boy appliqué dans les autres mois na yo, au comment on a changé mes recotas. J'ai fait ça et aujourd'hui ma fille est là. Mais ceux qui n'acceptent qui, na lingana kota na banda, va pas kulanga ma bela kamba. Voilà. Moi na zopola. Na lingana kota na bandako
bapakola mwana biloko ya mwindu bazotutatuta oyebi ke bato ebele bakota mabele à cause de ça quelque part faut tosala campagne ya kobanira eloko wana ntango oza na malade kotana na hôpital kutana na bamédecin ekomi kaka soki ka moto amoni yo ataki combien de biloko bimanga na nzoto talinga rouge mobimba zoka nde naza allergique na mafuta je crois omonaka mafuta moko eyaka na présence na yo mafuta ya cher makasi koleka soki oyebaki eloko mafuta wana esalenga après yo olinga okanisaki mafuta oyo moto atindaki yango atindaki yo mpo aboma yo zamba lola azomona nga mama na ngai na se ya mabele mafuta wana ekomplika yo nalobi bien nazoloba omoni à travers média tozosala mpe campagne ya sensibilisation mpona kobanir biloko mosusu ezotinda bato bakufa ozomona mabele akambo baotya yo ekontinue kopolisa lokolo ekontinue kopolisa nzoto ekontinue kopolisa yo kende kozwa baantibiotique kende kokuta na bamédecin baconsulte yo je te dis mafuta wana omoni moto abetelikaki nene nakomaki kobanda na likolo ntina se. N'est-ce pas ça 2 semaines, ma foute sombami na $380. Oh lolo. Il fallait qu'il na kende na cabinet. Ndeba consulter nga, ba pesa ngai traitement. Awa nde naza sous traitement. Ya cabinet wana, mafuta wana na ebele mbongo na ngwe tuli na ndako. Mais soko yebi to kazate mutu atindele nga objectif ne zalaki pas plan. Abebisa pona zalaki na place ata mon côté na zalaki bien. Nyonso bebaki. Nde exemple. Dans une deuxième catégorie, ils ont mais où ils ont ampleur à ma casse, ils ont que aux allergiques na lokolo. Et loko wana tango komelio, kokoma lokolo rouge. Je crois que baba laisser les biso ba photo wana. Kokoma lokolo rouge nyo ces ambassou. Mbasute oui. Kokoma lokolo rouge ezo vimba mbala moko moto ezo pe les ambassouté. Yaya à l'attaquer. Est-ce qu'il y a déjà un médecin qui t'a dit que non et loko zana ngona mbana lokolo les ambassou. Nandimite ke za na médecin on a médecin so ba comment simba ka liboko ko ba thermomètre soki ba teka bo pia o moto ezambasu dela za boinga ba ataka kinga rouge c'est tout le collet comme rouge ngandela za bo ba kotisa kinga ndaku ya onyataki na yo eloko saboter yango esali yo tétanos lokole bandi ko vimba yo wana bandi ko mikanga na média tétanos attention bato bele bakota mabele à cause de ça attention bozala nanu bato liboso ya kokende ko consulter ka ba médecin devant un problème alors pour un problème ya Vanessa elle fait de la presse nelo ko comédie moi je ne sais pas parce que vraiment j'ai des témoignages même Sarah Tola m'a dit kalanga soko monio oyo kamawa aza vraiment tala siko kande muto zaka munene bongo sikoyo nzoto mobimba iza obeba etanga mai wana sikoyo soit azalaki allergique soit tu vois qu'il est malade moto siko voit qu'il est malade wana ma chérie chaque chose est en cause aboit qu'il est malade asalaki yeni nini tozana problème ya asalaki yeni et pourquoi ata asalaki yeni supposé obligé au sala e bongo pour te éducation. Merci beaucoup Jika, n'a reconfirmé que Ramouki makambo Jika bi allergique. Moi nanga mi balé Samantha que je salue déjà. Bilo mo isala ki ne donc et des gens na sombi ba poudre na tie bilo konyo ces aussi. Tu m'avais même appelé un jour na ina que l'hôpital na bengi Jika na ici en tout cas je dois partir à l'hôpital avec l'enfant parce qu'il y a ça ne va pas moi na ne longi boye moi si a pembe zo simbate abi nanga nde kokoko non hôpital te somba pomade yo pesa ekisia mela et je te dis merci Jika depuis que na sombaki pomade wana j'ai appliqué l'enfant na spécié antibiotique maintenant na sombaki antibiotique importé et aujourd'hui moi na biloko on est comme kolongwa batacha noir non moni vraiment ezo longwa donc biloko nyonso ça va appeler ka attaque na muté total ramam na dévoler tant bien même que spiritualité existe mais il faut total ramam na dévoler zela na jana bakisa omoni neti yomo ko ucho bakiselanga moneti kamboneti ya Samantha et donc subé Samantha olobaki ke biloko moko zo bimé na nzoto ya mabedo ba pese ba kisi zo sani oyebi ke ba komé ko loba ba bwakela ki nengai malade siko ezui moi ezala kaka bongo ma chérie bato ba na ngabo t'inquiète même pas ezala kaka bongo biloko wana tango siko yo ke ko zola ngwa antibiotique te osali le côté okomi ko kende na ngwe pa ya banganga to pa bato ba sala ba kisi ya bukoko to pa ba église na place ozo ba antibiotique etumba yango yo komi ba bazo komi ko pakolo ba mai ba biloko wana siko mikobota okomi kopola et pourtant pomade wana
Ils ont même pas ce qu'ils ont cher, ils ont 1500 francs. Ouais, c'est 2500. 2500, parce que moi, à l'époque, j'avais acheté ça 1500. C'est 2500. Qu'on m'avait recommandé par un médecin. Quand tu trouves ça dans notre monde, dans autres, on applique ça. Et appliquer la poudre telle pour nous sauver le corps. Tu vois maintenant? Et pourtant, place Bando et Sangana qui est côté, il s'est mis à 20 $. Or, la pommade, c'est 2500 antibiotiques. Le seul qui a porté, c'était 17 500, quelque chose comme ça. Et l'enfant est guéri. Zamba Zoloko. Au moment qu'il fallait qu'il toste le bayango, pour toi, il mon qu'il vérité. Parce que quelque part, tu as fait un caca. Té, tu vas saniter maman bé. Té, tu vas zobo mana. Au moment où le bokoy, ils allaient kia. Nanga nango nandako. Antibiotiques, pommade. Biloko nyonso esili te esili nani abota balinga baba beto masasa kindoki te balinga bakotisa nganda pona nini nasali nini eloko te c'est pour cela ozomona n'importe quoi la muki simple caméraman empoisonné si quoi j'ai tout de monter est-ce que pas poison est-ce que ça va réel vraiment pas poison ou bien ça va mélange ya biloko tozolia nezo bota ba poison nzo ta batubie mutu ndazo tela mutu poison ma chérie. Il y a des gens qui sont en train de mourir avec des poisons réels. Il y a des gens où ils ont fait la poison. Bon, ils allaient. Et ça, les ont dit, radio trottoir, il y a YouTube. Vous comprenez? Ma chérie. Nani Tirbo. Et il y a qui a. Tirbo confine. Oh, poison. Bref, il y a Tirbo et ça. Même famille à Tirbo et qui s'attend au Mokota parce que baebi. Mais les colons n'ont pas vérité, moussou se bima les lots au colo bango na presté. Balobi bien, bah tu peux témoigner Tirbo na fait tu as alia et l'autre. Alia te amela ta senga pe et l'autre côté. Na bato ba recommander na fait tu as na ba benganga na poto ezali fondation famille. Parce que azala ki membre à la fondation wana nde ba recommander ki akende ko animer na photo na fait wana biso ni solo bakini motema mabe bokomi ko bomana lelo preuve za wapi mais je ne sais pas chaque fois et aujourd'hui il y a encore qui Jaël qui est malade et maintenant aujourd'hui la vérité comme bima que non anyati sete bino mo boyebi ba choko nati sete zanini c'était ma chérie c'était à quoi ina mini oko makate ok je comprends maintenant la vérité comment et pas entourage mais les bandes les a kini poison ne comme après baluki poison comme nini mbasu mon presque au baluka token eza koloba keno biloko musuto comme ça lango pona ko tirer kaya bato eza te que tango ozobela chaque malade faut tozaka na poison et puis na koyebisa yo muto azo empoisonné azaka na temps voisin na ya yebate azana temps à se faire soigner parce que moi j'ai grandi à l'est de la République je connais ce qu'on appelle poison ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire des blagues ici à Kinshasa. Moi je connais ce qu'on appelle poison yo somona mutakufi na poison na kende na beni butembo goma baye bisoke mutu wana kufina karo otala ye okoyokelema chance kutu po bango moko basi bazwi kisi ya karo yango po sinon et puis bapesa ngo mutu pamba te karo ya este ezaka pena baye bacheli na porte tango osimba ngo za nango bana posa bachelo kuna biloko olia te bana posa ote micro te wana nde tobenga poisson kombo nango karo eza biloko bosa ba okenda komela ba gene na yo trouble yo mutu pamba libumu eza vide obandi kosanza osanzi na makila ba secourir yo noki te okati motema te akendaki feti na baninga abandaki kaka kosanza ntango asisi kosanza kaka wakati motema bobo vérifier Fabrice Mande yote alingaka kufela nga janvier awa le 1er janvier akesa ba mélange na e ezaka histoire na témoignaka parce que nako publier leki nanga moko te mais na filmaka ye po soki likambo ekomelinga famille nanga yeba oui wana ezalaki ke soki nazalaki na mayele te nazalaki na sagesse te nalinga nakangisa bakamaradi na ye mais je savais que non masangelingaki ye te nde ezalaki omoni ndenge ndako nanga mobimba ezalaki bisanza moto lususu akokotelema te akomi lokwa nyoka akomi baluka akomi kobunda na souffle ya suka nafandi na tie kiti na veranda na otala ndenge leki na ngai moko aobunda na souffle
nazalaki na ba master mais natongo na bino bomelisa ki nani mutu na bino ote makisanga nde kokaki te parce que pourquoi na vinaki na maîtrise et je sais que non ezalaki le côté mais soki na yeba kité eloko liboso ngana chana mutu la police ba poisonner siko na kotuna ba camarades ba ko poisonner pour ba olini mwasi aza kuluna pa kenda na nzela poison ta kenda na nzela mbeli ya lichette toi ya côté lio na ndako sala le rando direct akosala bongo aza nani to banir biloko mususu tozongi na likambo ya Tcheko Tcheko lelo Tcheko abanda kosala bapele bele makasi Tcheko aleki na bamedia na baforme nango nyonso Tcheko akufi malade ya briskete. Il était déjà malade depuis longtemps. Depuis longtemps. Ouais. Et puis tango tali Diego Tcheko boy plutôt malade il banda ko signifier ébélé. Et pourquoi vous avez déterminé directement que c'était des poisons? Pourquoi? Est-ce que poison oye kotika mutumbala moko bongo tia okata motema? Lobi na salaki émission moko na salaki sous émotion. J'avais condamné. Oui, ba soupçon zali que non. Patron moko ya bossa chaîne. Ya YouTube mutazana sima liwa ya Tcheko. Ce qu'on a zoé batté patron wana ba welela kine mwasi. Tcheko asalaki ye nini? Nini? Po ba koma na stade wana. Po ba koma. Ba lobi penza liwa na ye muto asimbi yango na maboko eza patron moko ya chaîne ya YouTube. Il y a combien que gérer chaîne à YouTube? Combien de journalistes? Na yebité parce que ba comédien ba koma ba journaliste. Mais Tcheko na yebité. Mais wana nde oyo intervention na zwa ki lobi. Na zape na ba voice ya mwana moko ya mukie ako témoigner ser lokola yo Nadia omemi na théâtre olobi ke yaka to kendo sa théâtre kuna bazoluka batu boyebebe mwana na kena kuna akomi kuna patron na bango azaka na poto abengi ayebisi omoni awa oye il faut sala boye azonge pa na bango mama na yebisi omoni biloko azoyebisa yo eza biloko akisi donc obando sacrifier batu to babando tindo mission po obomaka batu nde eswa ekosalela ya wana ba voice ke ngana ozonga lisute ya wana soka tuna keke pourquoi ya kali sous répétition te ya répondre ya na ya kali sous répétition te pour mama na nga boya ke moni makambo yebisa kingai na tuna ki ngo mama na biso aboya kinga kanisa ki place yo meminga eza place a bien pona osala musala nzoka ndeza place ya ko sacrifier ka batu ko sala ka bakisi zo comprendre le monde ya lelo monde ya envie monde ya mabe surtout envie moto nyonso akomi kolukaka nazala lokola ye bato babosani ke misapio eza 5 mais eza molai ndenge moko te nzambe ayebaki ke le pouce efo ezala l'index fo ezala le majeur l'annuleur donc na tu dois nzambe ayebi pourquoi asalaki oyo ezala mokie mais biso tokomi koluka kaka te lokola jika azaka pembe nga mpe fo nakoma kaka pembe lokola ye nasoma na bapouce poil nakoma na mandefu lokola ye. Ma chérie, na fandaka na mwanda kuna ngai place naza. Na yoka kasuni ya opesa adresse ya batu place naza. Lelo mutu po kutana na ba camarades na yofo kutana na ba. Pourquoi ozo yoka soni ya adresse ndako na place mamaka faveur de la. Oui, ako yamba yote fo ya mbokutana na ba. Pourquoi ozo yoka soni parce que ba okende koloba, ba okende sabo jini. Etali bango na nini? Ya bango na kati kuna za nini? On eza question moko za très important complexe yango memi biso na bamakambo nyonso tokomo beta lelo complexe yango bimisi lelo ba place ya eza na bato mosusu bao vivre lelo na monde na barando tala na barando mosusu ba réalité mosusu tokolo bango lelo te bakokanga biso omoni na tango tirbo akota mabele bato bazalaka na barando na bango balobaka kesili tosala sura mote parce que batirbo bazalaka na barando moko ya salité ya YouTube te bana baranda otindela bakulina bana baranda otindela bapomba bana bazala bango ba mida bado bazala kebele lelo yo ti lelo tolelaka nani oyo mama lopango kamon akenda boye ofela kaka boye nini rando bazala na barando ya TV ya YouTube te mekota nani kamoz na mabele ekota ba génération moko ya wana ekota bango nyonso na mabele les restes je crois ba sekourja baloba fini
Fini. Mais au moins, que bicho ya YouTube on est débordé. Les sous YouTube envie, monter ma mabe, songi, nyos, et qu'on fan na YouTube, tozo e bate. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, ce qu'on a envie, c'est que yomo kokoti si monter ma envie. Vous allez comprendre? Yomo kokoti monter ma envie. Moi, je dis que je n'envie personne, ma chérie. Na pesa kanzambe merci, oh naza. Ezangulu anzambe kolala kolamuka ezangulu anzambe deke na olamuka mutu moko te awa na se ya moi balobaki oza mo 100% azate oza kana place oba koloboza mabe et puis soki balobi bongo ndima soko komi koboye komi so discussion partout mais sepela na oza yaya soto kutani no na matanga yo za camarade nango yo na jeep ngane na moto mabeza et ça nini moyen de transport mutu komo lukaka ngapi na zala mutuka nde l'autre là za na mutuka pona nini to kendi wapi où allons-nous nake kolokota mabele nanga kuna na ntsele kuna natonga ngote nasomba kechi oyo nasomba kechi oyo siko nani mabele kuna na ntsele na osilisela ngo na osilisela ngo donc siko nazosala concours na nani bato mibale naza na bango nzamba pesanga bango na bomwana vina bango eza na maboko ya nani na maboko na nga moko ti na maboko ya baparents. Alors je me pose la question, tant on écoute dans le monde de concurrence, les gens sont comme kochaba poison liboso, to comme kochaba boakela kinga basala kinga. C'est tout ngai loko wana na olinga ngote. Ya ko boakela. Non, bazo boakela na. Oyebi pourquoi bazo boakela na pe? Ko boakela na pe ezali jika. Bazo boakela na po. Bazo boakela na po tellement ozana envie. O komi na posa ozala kaneti baninga, lokola okuna somba ki kechi, lokola yekuna somba ki boyo po komi na posa o komi na ko envier muninga et kotio mutema mabe oyini muninga. Pour rien. Mais sous-spé à mes collègues comme mabe. Vous comprenez? Mais sous-spé à mes collègues comme mabe. On a vu exemple l'équipe nationale. On a besoin de cette équipe nationale de l'Andosa. On a mis en bas la boue, mais les bassins vont faire nous. La table moko na bangoza na bon monté. L'équipe nationale on a un des bottes avec Kilinji, Katou. Les bassins na bon monté. Bangoana pédé ma bébé c'est la réputation à YouTube. Merci. Bassins na bon monté. Si basali. Pourquoi? Mais yo là la ko la muki poison. Oza déjà na maladie na yo neti Jaël. Et ça na témoignage mo comme maman benga en Afrique du Sud. Abi Jaël a bandeli maladie en Afrique du Sud. Jaël a kotanda pour apporter la fille du Sud des ans. Si qu'on poison dans le cabaret c'est ba on voter zarani. Moi je ne sais pas. Jaël a kotanda pour en Afrique du Sud ça fait 2 ans. Bah abimi Afrique du Sud d'ailleurs c'est normal tant que na malade zaki nango na climat boye on se retrouver bongo parce que ba vérité comme bima ba voice comme bima ba komi ko attaquer yo bima li suso finga kapash bima li suso finga kingani bima li suso finga kingadi yo mtolo baki ke kingani nda sala yenga boye ba yebi yo déjà que nous za boye en attaque c'était tu vois maintenant tout ça on est en train de parler biso to za ba preuve té on est en train de parler pour ça na bato bazo lo bango pe ba na ba preuve na ah ouais en attaque c'était au moins ce que bloko wana et ça passe. Oh, il y a ta CTP pourquoi? Pour la nino, tongele onda ku nini. Souvenir nino otike la bana na yo. Ya ba yeba yo. Mibali ya poto. Bakabali sute so ba yeba ate. Bango batikala banoko ya bana. Banoko ya bana na biso. Tonton moko ya poto so ayebisina ke jika na lingi yo. Na lansaka message yo. Osa la perte ya pamba. Pour moi, aux anoko ya banananga. Je vais garder relation, bonjour. Mais lorsque comme il faut déborder, je vais te dire stop, arrête. Ok. Parce que ceux qui ont yebsinga lelo linga, yeba ke ndenge yo yebsinga linga, mususa oya. Na sala émission moko ko tout na mutema olinganga. Mususa oya, na siko na olingana na combien de personnes? Na bango nyonsa. Et puis donc ba oya olingo wana akoyebisa okaka ke non tinela nga photo libele atinelo $100 likola $100 na e aosenga o libele et puis ceux qui ont naïve aux UP un petit c'est comme ça que moi je l'appelle un petit $100 ma pesi yo posi libele au tindi non faisons la part des choses s'il vous plaît c'est ça Jika dossier o eza tellement vaste eza ya kolobela ngo tellement ebele poto comme mona toyoka ki lobi oh mama Kalunga ba empoisonné oh à part mama Kalunga cheko en wana susu ebimi na yoka ki susu batebele na mona ka pe mikolo kutozo mona nete vient tsara Kongo abenganga yo te Jika ya to que ça la émission soki Kokodioko ba empoisonné regarde quelqu'un comme Kokodioko vraiment c'est n'importe quoi ça c'est du n'importe quoi je dis ça ne va pas non ça c'est du n'importe quoi non mais ça ne va pas
Coco Dioko, on va l'empoisonner pourquoi? Anda oya kozala na scène pépé, bateni sous poison. Non, non, ça c'est blaguer avec les gens. Non, mais nous devons quand même retenir quelque chose. Hein. Qui va tout battre la rabisso bakabazo bati. Seigneur. Au moins, bateau va faire la pote va la wifi au félé wana. Battre la rabisso, ba bateau maïele. Nadia au félé te wafuta ngo fin du mois. Non, parce que ici à Kinshasa on dit comme ça que la pote va la wifi au félé, voilà pourquoi ils ont le droit de faire du n'importe quoi. Non, mais bateau maïele, mon tu Coco Dioko. Oui, c'est un nom de tout famille. Quand Dieu soit le poison, c'est quoi poison? Na animal qui a un gando, ananda ko empoisonné. Ah, ça c'est n'importe quoi. Vous comprenez? Nana chela qui empoisonné. Et puis kalate ba ochola ksa sous kaba to théâtre. Si konga na umituna. Ba grand boss. Ba big mama. Ba big chou ba tia on poser te. Te doucement. Toki na suka. Toki na suka. Ba grand boss. Ba big mama ya théâtre. Na lingotanga ba kumbo ba tuti. Ba déjà tana olo ba botoye ba kikinganda za grand boss na théâtre. Poser comment na banda na ba moté pona. Peut-être pour éviter la bombe bateau. Nana kosi. Ba petit mukala na bango bazala pembeni na bango bazwa ba poison te pona. Ba kabali anti poison. Parce que bango de ba otambula na ba jeep, bango de ba osala ba makambo minene, théâtre sekisi bango, pourquoi ba kufa moko te ya bango kufi na théâtre na poison te. Baza combien? Au moins te ke komi ba je. Yo youtuber moko ya siko bimika ekolo ka lobby. Ole kaka olobi ke nganda na zaboye babwakela nga poison pona nini? Bazwa nini? Na lobi ne na grand boss ya théâtre. Baza minene, baza tango lo babo baza. Pona ko ba ki bakata kombo batanga ki kingami te. Baza wapi? Pourquoi ba poison wana o ezozwa ba mali maki ngando o soi-disant ebomi pa cheko soki muto akufi ekozala kufi na maladie. Peut-être eza maladie diabolique, peut-être eza maladie mususu on a utilisé quelqu'un pour na bomaye, peut-être eza maladie mususu. Moi je connais Maria camarade nanga Rachel Tobi, je te dis bonjour là où tu es à Kota Mabini na cirrhose de foie. Soko moni ne bembazala ki lokola komi pour reconnaître ngambe mobali. Soko yeba ki sousa maladie te. Pour ayinda ki zoto mobimba et puis a omelaki bafanyo se polaki mais ezate pona mbongo zangaki te azalaki na mbongo famille salaki. Imaginez par jour ba opese décomprimé ne connaît moi ça sotinda $1500 na poto mais permetta qui était à côté de ma belle. Mais na cercle pour yeba que papa ou ya lali papa ya bani ngambe mobali. Ezate po koma kimwinyo. So boye bite bino yo so boza pembeni mo détecter bo loba ke non mobali kinganji ba bomi na poison. Tie ko maladi wana za lelo te. Aleki na mona ba media kombe tozana ba video wana ti. So ki zala ki poison. Banti poison zalaki. Poison ya direct yo ko mo mamutu d'accord. Mais poison ils attend. Ba traiter kango. Non bandeko. Wana vraiment tolo babo solo et puis kambwana na zoyo kango kasi koyo mais tolo babo solo quelque part attendez na lobaki mais soki yo patron ya YouTube otinda ki batu po ba boma teko zolo na etali na se etali likolote etali na se yo pe okota na babele je crois ba balancer biso ba vidéo oyo teko osenga aide ba vidéo o ba okota ya bemene na kati na ba voice. Il n'y a pas de réalité, il y a des gens qui vivent senga, il y a des gens qui mandent. Et je me pose la question. Vous avez une association où ils ont tinate. C'est pour cela que tu as un soko kufile lo, toza na maladie, walinga kayo. Jika na kota ndako. So zata na $100 yaka. Soki nga pe na kolinga na publier yango, na publier mais na sengi na kuku. Pour nazo mona tina ya ba association te. Est-ce que mona ki centre o tse kwa kufela ki? Ça fait mal. Association ça. Eza combien? Et puis bazole la ngombongo ndengeni. Bazala ki wapi, bazaba boss, bana ba jeep, bana ba mituka, bazala ki wapi pona ko secourir. Et puis akoma ki na point ya kobele la belle vie. Yondo za kapembeni ya maman livre parce que ça fait longtemps maman livre est dans sous bata théâtre pour inviter Barankine. Et puis pour inviter ba salir kombo na ye. Azo aider bino en même temps bozo finge ki abomi bino. Ouais. A comment kobeta kara alobi belle vie yo mtozaka pembe na mama Olive talanga
ça imagination na yo et l'attitude maladie Congo. Allez-y comprendre que nyoso to sala ke utana mutu. Ce qui n'est que na mutu na o lobi ki jika moi je mange pas légumes verts muchicha lenga bite kuteku. Moi je mange pas ça depuis na botama depuis na zala moke. Une fois, bo tchango na biloko na yeba tellement ya na mutu na ngaso na liango na beli libumu na leki parce que ça na mutu yo majara soko majara bite kuteku nga belle. Allez-y comprendre. Soki kana lié yango. Kinine, on a meli bopesinga kinine sans le savoir pour le moment. Après quelques secondes, zoto nanga mobimba oyo. Eza ngate bambu manga ya bi. Donc juste pour vous dire que il faut faire la part des choses dans la vie, c'est très important. Jika, on a assez parlé comme ça. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, quelques minutes seulement, et puis quelques dédicaces pour te commettre vraiment la souka. Dédicace toujours na équipe technique nanga Fabrice Simande, Feli Mwamba, équipe Mobimba Jika Télévision et dédicace nanga na papa Joseph Magloire à partir de Allemagne. Na kolo baboy, eza maladie nyonso tinde toko traiter maladie diabolique. Eza maladie te nyonso de toko traiter ba takenga. Eza maladie nyonso te welela mbango epa ya bamunganga. Yaya eza na mutu mususu azalaki déjà na tension na ye. Azalaki na basusi na ye. A piqué crise bomoni ngambinga bo jidi take mubimba bani. Ali na yebisaka pe baleki nanga. Bo ebi bien que na bela attention. Mais tant on a beaucoup ya awa boko bossa na ke dada bela attention. Oh ba journaliste ba bomi. Jidi tako kende bongo take mubimba. Pourquoi to pesa accès na diable na makambo nyonso? Oui diable a comme travailler mais il faut pas to pesa accès na makambo nyonso. Cela veut dire li waya ya teko eza li waya somme pe ya passe. Pourquoi abanda kolela abanda kosenga secours abanda kosenga loboko aidez-moi moto aidaki ete et puis abanda koloba bolingi bo edenga kaka sona kufi alobaki yango ekosalema pe okomona batapage esali bana matanga mona batapage esali bana matanga batie déjà la cinquantenaire te kasi nde rendez-vous ya biso nyonso te rendez-vous ya bao bayebani eza kuna okomona batapage ekosalema mais tala place ndeko akufelaki tala ba réalité et puis soni na bino ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Système nini o commission muto akufi bo kende lokola mayi. Bangu. Non, c'est pour le système. On essaie de suivre ce photo fongolango, jika to faire na plateau. Il faut te solo lango. Vraiment, to komi na souka y analyse. La biso jika, je te dis merci beaucoup. Merci à toi. En tout cas, dans ces pédérations que tu as dans le plateau, on sentir que maïle la maïle se passe sangani, basa la kake loko moko. Vous comprendre que elle est entre yakolo makambo et zali. Tofingi moutouté, tocholi moutouté, mais on a dit des choses correctes. Au Monique a s'est penché, mingi du côté spiritualité, mais à tel côté physique, parce que tout ça va quand même tout en classe, tout en biochimie, tout en université, tout en bleu blanc ou tout en yango. Mais pourquoi to komika kokoti sa spiritualité dans ma camounion sort et zo pesa qui to côté faisons la part des choses. C'est très important. Je pense que to komi na souka émission. Merci na gamon ceux qui derrière la caméra et Fabrice Mande, merci à toi aussi pour l'assistance. Merci dans votre union sur d'autres continuer à soutenir Nadia GB. Je vous ai toujours dit, si tu m'aimes vraiment pour de vrai, abonne-toi sur Edoxy TV News. Vous ne serez jamais déçu. Vous mettez à tour Najika TV News. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Émission, c'est très important. Oeza équipe, au basso la ramutu. Ah ouais, insulte tes raté. Si tu veux insulter, allez voir les autres. Ici, Niso Kaka Moussala, Ndeto Betaka, Masolo Nangola, je salue Samantha et Doxy, de maman vous aime beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Non, je salue aussi Emmanuela et Dorcia. Je vous aime beaucoup, mes enfants. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Mon Nadia GB, la femme, c'est l'ange Jésus-Christ. Je vous dis au revoir.